www.potonapoto www.potonapoto mutu moko azwa libanga epa Koffi Olomide liboso na nga zate. Donc il faut batu bayeba ke aza vie na nga mais ngai naza makila ya honorable Zakari Bababasu. S'il y a un problème na défendre nanu première défense ezalaka nanu attaque na défendre nanu vie musala na biso après to vivaka na benemi parce que nga na zwi problème bato oyo ba utiliser oyo ba pelisi pena moto oyo bazo benga nga ba piéger nga ezalaki ba collègue na nga plus depuis ka ba très bien Gauthier Mascotte aza camarade na yete Gauthier ayebi yete www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Boutalatala, Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, on a le Mbokate de la presse avec la créativité dans un système infoucama, des éléments interpointus sont en abîmé, on a une émission de Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za si kaloro akaye de seno ba destinataire. Émission yambaka mutu tout à distinguer dans domaine naé. Mais émission ça reboy ba oming boy ba quitter. Quant à moi, je tiens à remercier les boss de ce site, les boss de la mine Dovo Moussakoli, journaliste du Saint-Esprit, et pourquoi pas la madame Naye, Flozi la belle de belle. Tant on a mon Flozi la belle de belle dans la mine Dovo, na mi mon arambala mongo, c'est-à-dire que mère Mila Bella Dinganga, mère Mila Bella Dinganga, madame Yalimbokaté de la presse, Bambote Sigozali, ba gros bisous, et pourquoi pas na mi Mawetu. C'est-à-dire que ngana sekara pour na mi Mawetu, ba itu bota la biso. Invité na biso le lezali Ken Piana. Donc to peut taper masolon mo muke et puis to lukape. Tu vas quitter. Toujours les Mbokatsa sans rémission, sans polémique et Mbote Ken Piana. Les Mbokatsa de la presse, Botalatala, n'a pas so Bambote Belé, n'a pas so merci à trop parce que on s'est déplacé, Musika, Oyo Lukangai, vraiment, joie et belé n'a pas mutema, donc il n'a pas so vraiment merci à trop quoi. Merci beaucoup na baitu bota la biso, un grand merci na chinois noir caméraman nangai osaki na bimemno ba parler monteur nangai El Sublime mon Neville Poutou boya partout bota la biso mais en mina bela dinganga Freddy Mayemba bambote siko zali na kati à Londres. Ken Piana avant to kota na kati liso na biso selon cahier de charge émission ta le bat ba o ba quitter. Est-ce que Ken Piana atangela musane ya presse ndeko mosima miko? Merci beaucoup. Moni lelo batebele ba qualifiera biso na ba sens tout balingi. Ken a eu diplôme na ye na 2002, 2003 na tangi na Sefoji. Sefoji eza na imika wana biso toza be étudiant ya 9e promotion ya journalisme so que na imika na Victoire biso toza be étudiant ya 9e promotion. Donc Sefoji. Sefoji soko tuni batunyo so après biso ezalaki ba Laura Fabrice ndé ba ki remplacer biso bango bazala BTD à 10e promotion donc musala o pena to lekela ngo pena na ba de l'école ko voilà lekela ma ba de l'école Ken Piana so bat bebele so ba mona Ken Piana mona ka Ken Piana Ivan Jigaga ya polémique kaka ko buka kana buka nini sala Ken Piana za la bongo eza façon no yo bimelo yo bimela kana façon no bemnene. Merci beaucoup omoni lelo polémique mususu batu ba zo ngona ba sens ebele nga sala la polémique te mais nga naza révolutionnaire de la presse muto aloba la vérité biso to bimé pas Zakari Bababasu batu babenga ke mulangi ya pembe eza kombo oyo ba kino ba pesa ye oyo nga kutu na yebana kate herboye bozolanda lignée ya maître moko bo faut bozalaka na lignée wana yango nde conduire bino lelo viaza honorable lelo biso pe to remplacer kaka image ya vieux yango wana bomonaka tosalaka polémique mais polémique moko loyal ya kofinga batu te polémique moko boye soki mutu atengami ozongisi kaka na tout droit na ndenga bien polémique pena sens ya polémique yango wana. Ça sa polémique yango wana Ken Piana na bayi baota la biso partout dans le monde tomonaki banungu ezalaki entre Ken Piana na mamba Koffi Olomide na ebité za siko na niveau nini na bayi o bayi ba quitter to ba o bayi ba ki c'est bon na ba o bayi ba quitter à travers émission ta lelo bayi ba yango. Merci beaucoup. Nalobaki yango nalobaki venangai Koffi Olomide wana baza ba vieille. Ah okitisi ya. Te baza ba vieille basala pe trop na musique mais omoni lelo moi guerre eza entre Koffi na venanga honorable biso to lukaka to défendre moi cause ko défendre cause na sens que
Congo mobimbe yebi ken aza mwana ya honorable Zakari Bababaswe mais guerre wana toko lukate to tsaka ba mongo wana ba pilipili po guerre e ya soki na niveau nini za guerre moko boye toko zala wana pe po to jouer rôle ya pe to jouer rôle ya pe parce que année na moment oyo ba ve ba bandaka ba relation na bango biso to zalaka te biso to ye ko ba vieux air baza déjà na ben impact na bango makasi donc il faut te reconnaître que za guerre ya babaoba biso to wana tant ya kokota ba guerre wana te parce que za guerre ya deux grands baoba mais nga soki na kotaka guerre moi muke zalaka par rapport au kaka ya mwana vieux ndenge kotaka na masolongo mais eza nango biloko mo bwenga lobaki air mutu nano kufite air mutu penana no kufite il faut otubelaka moi masumu na yo na sens nini omoni lelo ken pia na air aza vivant soki na remarquer batu babengi nga trop balobi ken makambo zo sala wana eza bien te air batu babengi nga déjà 5 ou 10 appels il faut na luka na améliorer na changer pour totubelaka masumu na biso ka air tozalaka vivant eza te ke un jour na kufi pour na sentiment ya batu ekotinda nga na sala ba n'importe quoi te ngai na salaka makambo nanga selon ngai parce que nayebi ke mokili to vivaka toute vanité to kotika nyonso mutu na mutu akoleka na jugement na ye nzamba ko juger mutu na mutu selon ba mabe na ye asalaki na mokili oyo donc nga soki naza na problème moko boy faut na luka na réparer yango air naza vivant ba réparer le côté air so kufi air okufi comme à trop tard déjà air okufi et comme à trop tard ken piana est-ce que meilleure façon ya ko défendre vieux na yo ezaka ke vieux azana problème na mutu tel ndeti faut dire kimbe mikolo yo gilet botata auto gifler dembata et puis chinois noir petit nanga à côté la ngai au lieu que chinois noir ba pe que notre vieux nanga botata la ngana na minute de za boy biso mi balé na olukana fan sape bino mbale est-ce que yo oluka tango te meilleure façon ça ka défendre ka ofinga kaka parti ya muto bana rando na vieux na bosko so bomba ba bongisi yo rosuka mais vieux ngo pazala vieux nangati soki boye ba to mani gilet botata ba journaliste tout internet on a salaka na bango d'émission tous les journalistes y compris na yo moko ndengo za boye batu tous les lois internet mutu moko azwa libanga et pas kofelo midel boso nanga zate donc il faut batu baye ba ke aza vie nanga mais ngai naza makila ya honorable Zakari Bababaswe s'il y a problème na défendre na nous première défense ezalaka nanu attaque na défendre nanu vie mais nazwi mpe baconseil ya batu todoseka moto moni oyo ese leka eleki nango to continuer kaka vie mosusu nga alobaki soki na s'excuse déjà na eloko moko boye na otika lozongela yango jamais poto na poto message ezali omoni nga soki nazwaki problème oyo te nalingai namona bato tu ya presse bazalaka bandeko na nga baza bami na nga mais problème oyo ye kofungola nga pena misu na yo comprendre ke musala na biso ya presse tovivaka na benemi parce que nga nazwi problème bato oyo bautilize oyo bapelisi pena moto oyo bazobenga nga bapiége nga ezalaki bakolege na nga mima wetu ayebi mima wetu Fredi Kimbe ayebi wana ndenge aza wana donc naye comprendre que non bato oyo nga natielaka motema ke bandeko nanga oke baza na bango banguna nanga batielinga pena mitambu bazobenga keni oza wapi boye na boye tosala boye oke eza bapiège wana na masolo akofelomide menga nayebisi yo na vieye moko a regretté alobi batu na bino ya presse baza ba infiltré numéro 00 ce n'est pas bien donc esali bien te yango tozosenga bandeko na biso ya presse tozala na mwa bolingo tolakisaka bolingo na biso na mbebo te ce n'est pas bien eza bien te. Merci beaucoup Ken Piana. Ndenge Ken Piana to pesa message nga pe na ko appuyer na ko kota na kata likambote mais to participer kaka to za na bolingo atako bolingo ngo za na 100% parce que musa na biso internet oyo mutu atongi ndaku azate mutu aza na 5 caméras azate na ba journaliste balobaka basala ba 5 ans o sutuka pe même caméra ya 702 zaka liboso na nga o nga na za na ngoto yo za na ngo azane na ngote mo kota no ga likunya pamba poto na poto Ken Piana to betano lisolo ya mekambo ya Gauthier Mascotte na déplique ezanini. Merci beaucoup. Moni lelo artiste et musicien déplique aza artiste o abima na kati ya wenge musique maison mère. Lelo soki abenga Gauthier Mascotte mutalokuta na regretter makasi parce que Gauthier Mascotte aza moto déplique na niveau na il faut respecter Gauthier Mascotte parce que Gauthier Mascotte soko tuni ba leader tout ya Congo. Leader wa olobaliana mbonga Gauthier Mascotte azate
ba journaliste presque belé à Congo journaliste aloba atikala oliambo nga Gauthier Mascotte azate ebele omonaka ba garde-robe na bango eza ba bilamba Gauthier Mascotte muto aza na mutema ya kosunga batu muto aza na mutema ya koyede batu ce n'est pas donner n'importe qui que nzamba sali yo atio patron osunga batu to monaka batu mususu baza ba milliardaire mais ba edaka batu te parce que osuneti Gauthier Mascotte en plus il déplique ba très bien Gauthier Mascotte aza camarade na yete Gauthier ayebi yete atika kokotisa na ba polémique ya pamba pamba eza nini Ken Piana mais en milabela dinganga mima wetu Fodi Mayemba tontine botala tala lelo na din bofia bana posa ba ebo éclairci bango problème ezabo ezali déplique alelela ki Frank Stemai condoléance na ye azonga wenye musique maison mais po azo souffrir. Frank Stemai a commis ce message par Gauthier Mascotte comme aza ami ya Wera. Gauthier Mascotte aleleli Wera et comme babenga déplique en mois tantôt plus tôt ale bango ba commis en polémique moko na habité Congo auto marché na polémique ti wapi. Vraiment déplique au moins déplique ndenga zana ara merci nzambe parce que nga na yokaki lisolo na ye. Oyebi ke ngande na za boye moni bato bele bazwaka so bato mabe déplique ba service déjà comme ke luke me ngainde na sola kina Gauthier Mascotte atika nini o me ba service yo osali mwambe ba service peut-être emso Gauthier Mascotte ba sali kombone na ndenga mabe Gauthier akopera na ba konza minene na mboko oyo yebi akopera na ba leader tout ya minene batu wana ba konze bele ba sepelaki na ngote ya wana lobaki TV doser depuis kaza petit na yo tokoluka moyen to boma moto parce que Gauthier Mascotte na mutu na ye ayebi déplicité France Stemai nda expliquer que abeza na musicien moko auta maison mère Gauthier zo maîtriser ko tu déplique ngo na mutu te donc salinga passe à trop bato bele ba monike na mbona na te ke nazalaki ne na Brazzaville makipe nazala na nga na Brazzaville kenda sa na balobi oki makipe ke Ken Piana ezani Ahmed Yala era bengsaki batu nga sala la promotion ya Ahmed Yala abengsaki batu na Brazzaville na si boyebi ba Carlos Kabasu bayebi bato bele bayebi ke Ahmed Yala bengsaki batu nga na kendaki pe ko représenter okenda ko se présenter ngo kaka mbala moko kaka kuna mbala moko na tango o ka ozona ba problème eza voyage yaka na moment nyonso voyage ye ngape ba problème yango nazokaka na mato ya bato mais namoni art ya problème yango pete eza nde bato ya mal intentionné nde bazoluka neti mwa ba problème omoni lelo Julien Botalatala tuna Londres mobimba bayebisa yo famille ya Ken Piana famille Makizembe na famille ya artiste wana ozoloba tokoma neti mwa famille parce que grand frère nanga propre balexaka ta ebele na mwana liboso ya vie oyo zoloba wana ke o problème donc bakoma neti famille kaka vie oyo zoloba ozala kokima wana donc eza makambo mosusu eselekaki mutu emso lobi mabe mpo na honorable biso mpe toza badéfenseur na ye moko comprendre ke olobi mabe mpo honorable mais honorable mpe atali ke fractions individuelles honorable linga tika yo moko comprendre ke te na tika yango wana otie na se non eza mpo na bongo te na explique yo ke non déjà mutu na mokili oyo mutu soki bayebi so balobi eloko osali eza mabe mutu nyonso areparaka bamabe na ye aza vivant nalobaki yango na bandele ya mission mutu nyonso areparaka bamabe ne aza vivant yo kolinga te nasala makambo mpo na osepelisa bato un jour soki nakufi devant jugement tozala nga na nzambe nazala na bato oyo te bazotianga pression sala boye nazala na bango te c'est ça. Ken Piana, quelles sont meilleures émissions au Ken Piana sala na ba émission to yo sala meilleure émission eza ba meilleure émission eza belé moko te moko te yo yebisanga na tanga émission moko eza meilleure mais non ngai meilleure émission na sala ya liboso eza jour honorable Zakari Babaso a présenté kanga devant ba kinois jour ya liboso honorable a présenté kanga devant ba kinois na leki na ba cité partout to monaki yo donc première émission pesaka mbala moko lupemba donc yango kozala meilleure émission na ngati na kokufa yango eza émission oyo et l'équipe émission nyonso oyo na kosala na mokilo. Ken Piana, quelle est la différence entre presse en ligne na presse sur la télévision ou la chaîne télévisée? Différence en années. Presse en ligne eza presse oyo ban na habité par rapport ya différence eza penate batunde balinga ba différencier mais presse en ligne tozomona moi différence eza moi muke parce que
lelo komi mututu afungoli site na ye azwi mwa cousin kende sala boye mais presse audiovisuel oyo elekaka direct awa eza avant kota na chaîne moko boye fo okota avec banorme basengo cahier de charge basalisi yo casting basalisi yo test makambo nyonso émission 0 nde oleki me internet casting ezalaka te ocomprendre casting eza te ezalaka bayebi so babiso micro kende mpe invité boye bande pose kambamo baquestion moto asali o test aza te eloko te yango ozomona mwa différence mwa moke yango wana bato baretenir nini ndenge oleki na émission tala lelo bato baretenir ke non ken piana na minute oyo ken piana aza ne na problème na mutu moko te ken piana aza na problème na mutu moko te naosenga bandeko na ngai oyo botya bapolémique entre ndeko na biso Karine Mokonzi na Gauthier Mascotte bokomi okomango partout na bafacebook boluka te ngai ken piana na fashe lisusu parce que lelo chroniqueuse oyo akosakana na patron na ngai Gauthier Mascotte nakosa charge na ye parce que omoni lelo mutu oyo asupportaka yo oyo azwaka pena mbongo na ye azosala transfert oyo azwaka mbongo na ye azofuta salaire ce n'est pas donné à n'importe qui yo oyo bandosaka na ye omoni Gauthier Mascotte ndenge aza mutu oyo lelo balider ebele bapesaka valeur naosenga bandeko na biso mosala oyo moi beaucoup de respect envers Gauthier Mascotte ekosala mwa bien Gauthier Mascotte aza mutu oyo tokofandelaka likopa ndenge bato ebele bafandele wana te boluka bosalir image ya Gauthier Mascotte mutu oyo akoperaka na balider tout akoperaka na bahonorable ebele bagénéral ebele ya mboka oyo ezosala bien te donc naokebisa mutu nyonso oyo azoluka problème na kombo ya Gauthier Mascotte acesse le fait parce que ken pia nango oyo bobulaki neti ken pia nango akufi bia ken yazindaki na mai era akatiaki braza ken pia nango azongi na terrain ken pia nango azongi pesanga baqualification nyonso ken pia nango yeyo azawa donc mutu ya presse oyo olingi oyo oze na kombo ya Gauthier Mascotte na boyi na kota na ngai na oyo tu bosalaki na osenga boboma bamoto na bino parce que ken pia nango oyo bobulaki alimwe ken azongi donc oyo akomeka na kombo ya Gauthier Mascotte akomona mpe kaka makambo na ye akomona makambo na ye ken pena nayebi ke tokomidaka koshite na émission na biso moi 2-3 personnes na baye baotala biso partout dans le monde nayebi kozala mpe na baye na yo mpe libanda ya mboka ndenge émission tala lelo elandemaka partout dans le monde madame mpe so aza opesi ye mbote naa na 2-3 personnes te naa nde na ngulu pa bato napesi Gauthier Mascotte mbote l'homme idéal vena Gauthier Mascotte asepesanga parce que aza patron moko na libanga na nga moko esalaki mokusa 1300 € ekoya nango déjà soki alandi émission oyo napesi ye bambote napesi Richard Amelel international bambote patron de patron oyo aleki bapatron tout ya Afrique oyo asalaka biso honneur na Afrique PDG Cardozo Mwamba wankena PDG Cardozo Mwamba wankena nga alobaka air baaméricain babelelaka Bill Gates na bango Bill Gates na biso nga mpe na fier ya obelela Bill Gates na biso Cardozo Mwamba wankena parce que kokaba ce n'est pas donné à n'importe qui Bill Gates na biso na toute la getolo na pesi bambo théâtre na Benoît Ilunga na Australie Richard Amelin Carlos Kabasu Mami Coco bandeko tout vraiment Benoît Ilunga Doudou Mbelai Dialo Bonenge na Lyon bandeko vraiment nyonso Julie Botalatala yo pe bambo teno yango yo Jolie Ange na Londres Angèle Moussoeli Makizembe batango baleki nde belé na mutu awa merci beaucoup batango baleki belé bote ko yamba bino bote ko yoka bino wana invité na so salaki ken pena apé sa message azaki nango ndenga solo na botalatala un grand merci na baitu botala biso na baitu botala biso partout dans le monde le boss et la mine de vous pourquoi pas na mon ami Freddy Akimbe c'est-à-dire que mon ami Freddy Akimbe un grand merci na Zini Kumbi Congo Dialogue na moni Congo Dialogue na moni Club Oa de la Nation na moni Didier Masuki pe na PCP Mbote ça ya vie du public ba site internet nyonso ba sala rapé musa na bango bio nyonso na ba oyo tout toyebani ndenge za tout na pesi no bambote ba etu mère Mila bela dinganga c'est-à-dire que mère Mila bambote belé siko zalivement madame nanga vraiment zalaka calme ndé mambutu les zara toujours ken pe na poto kabwana poto kabwana na pesi message na communauté mobimba ya Europe oya moniken pe na blessaki ye alimbisa ye parce que bolimbisa leki nyonso ya na ebisaka pe ba combattant
bameka kodoser na affaire ya kozala na conflit na bandeko na biso ya mboka eza bien te. Omoni lelo air dialogue bakonzi na so basenga dialogue eza mesa o bandeko na bandeko bafandaka po bayokana. Lelo ba artiste na biso air bazobeta te, c'est manque à gagner. Donc ba ivoirien lelo bazobeta na ba poto ba camerounais ba tandenge na ndenge. Ezo sala bien te. Yango to senga bandeko na biso toyokana tosala na bolingo tolinga bakonzi na biso tolinga ba artiste na biso tolinga ba comédien na biso ekosala bien. Eza te ke biso na biso moko ba congolais totelemelaka ya msu bakonzi na biso totelemelaka ba artiste na biso eza bien te po batu wana tozela sikoyo banani batombola bango soki biso ba congolais toboyi bango po banani batia bango maboko. Donc bakonzi bazalaka toujours na besoin ya appui ya population, même ya Kinshasa, même ya RDC, même bao bazar à l'étranger. Donc s'il y a un problème, tu fais tout autour na table moko to négocier solution ezalaka toujours. Nga za un problème ndengo utolo bati. Na sengi na ngai pe to tia na se parce que via Xavier to ko potana na ba viete batumsu ba sepela gite yango mondi ba pardon nga ebele na bandeko nyonso o ba moni ke ken pe na peut-être lobaki moi mabe. Pardon à Moutounyoso, oh, à Sepela et merci Gilles Botata. Merci beaucoup vraiment. Vous s'abonner à www.poto. Un grand merci à Mima Wetu. Un grand merci à Freddy Mayemba, Tantine Botalata, la Willy Mouché, Nico Damboka, Binotou. Un grand merci à Honorable P. Zakari Babasou. www.potonapoto